moi retard aujourd'hui bala simane bige to mekembe ko corriger tika tembote ekomela bino surtout besoin d'ambition à niveau ba province bo bande ko benga surtout na Congo central. Merci lisusu na bande ko so bande ko benga na niveau ya Brazza nazo ko ba pele belé pe ba message belé. Merci na fidélité au bino surtout bozo continuer ko pesa biso vraiment tika tenata sabino lelo mo ba dossier za mo belé ya ko mekempe ko ta sabino nazo rappeler nanu na bande ko na biso ya la police bo mekempe ko respecter musala ndenge bazo tindela bino la police batindi bino soki bokmoni mutu alati kashine te bozawa na pona ko kangaye to pe ko pese mibeko o esengi me bino bokomi soki bokangi mutu aza na kashine te il faut ko banda ko torturer ko banda ko bete en tout cas ezo sala vraiment moi bien te côté la police bo mekempe ko bongisa pona musala bino tika te to tesa bino dossier avec Pascal Mukunya ezo continuer toujours moi yiki kiza makasi me justice ezo continuer toujours ko sala mo musala na yango boete bwende to ko mekempe ko beta pe masolo yango lisusu lelo toza samedi au plus ou moins 1369 cas confirmés na kati ya République démocratique du Congo tala ba kaninga zo matalokola mbula to ko mekempe susu ko beta masolo na yango botuna ki mingi bosenga ki mingi botinda ki ba message to bite ko yambaye dernièrement mais masolo esila ki vraiment te nde lelo lisusu tozongi sie po to betani masolo eza bongo mwana mboka pasteur Papi Israël Tumba mbote pasteur mbote papa Derek en tout cas bandeko ba mekaki pe ko sala moi déclaration ba lobi mendeko Derek minute na bino mkie tozaki na posta toyoka pasta tozaki na posta total la clipi boye mais ko tombeke non TV zangonga balandaki biso vraiment na bokebite nde lelo lisusu basengaki ozonga est-ce que c'est pe na ozonga lisusu na plateau oyo yango nazana esengo makasi pona bino papa Derek et puis pe na pesipe mbote na ba téléspectateurs nyonso oyo ba réclamaki biso ndengo lobaki tozali baumbu na Nzambe tozaba esclave ya peuple oyo bazolanda biso yango j'étais obligé que nazonga yango nazana esengo makasi ngana za Nzambe te ngana za musali na Nzambe so bato bazoluka je ne pouvais pas refuser papa Denis. Ok, très bien. Ce qui ba tubazo lukayo okoki koboya te po eza musala oyo boponaki ya ko salela peuple to pe ya ko servir Nzambe na bosolo pe bosembo. Merci, tozo continuer toujours na papa na biso Israël Tumba nazo rappeler na bande konyo surtout boye ba ke émission eza en direct ndenge to lancer na bino téléphone eza ouvert boko tinda ba message boko ko benga pendant émission topé pendant ba clip bandoleka clip wana zoleka bo mekempe bino moko ko différencier est-ce que clip ngo leka ki malamu est-ce que clip ngo sala ki c'est vrai ndenge a défendre ki nde to ko beta masolo par rapport ya ba mituna oyo ko wita et pas na bino tikete na mekempe ko sala non c'est pas ya diété technique na biso al nom de Tumba pour nous souhaiter joyeux anniversaire papa Mbotama Elamu. Pasta, tout me kempe ko continuer maso na biso. To sali mo constant banda bakangaki avec Pascal Mukunya. To moni ni réaction ya Bassan Nzambe ni réaction ya président na bino oza comme président numéro 1 Sonika Foot Nasi azolanda ngai ni réaction ya Bassan Nzambe mususu or que biso to ebike bino bozaka moi associé bozaka bomoko mais lelo o bakangi avec Pascal Mukunya banda bakangaki ni réaction tozo mona ta bato bazolo baté ba pasteur bozo sangana te bozo baté lo côté nebité bomoko ezate kat na bino yo comment papa Derek na évité au moment qui réaction te je ne sais pas ndego zo roba aux journalistes mais est-ce que c'est comme une réaction te mais quand ko pousse na pembeni ya batwana oye basoki ba réagir to ba réagir te c'est ça le problème réaction tu es dans la télévision pour été tu as vu que so il kambu ezu musali dans Nzambe ezu biso nyonso d'abord réaction liboso et ça d'abord prière na lobaki faut passer na plateau awa que ezali pendant li kambu il faut biso tout kaka ba pasteur te na bana na Nzambe musala Nzambe sala musale belé oyo mingi ya batu babika to ko ignorer en tout cas les peuple mobimba Congo mobimba mais il faut te réagir ça ka basala Nzambe te
soko lingoyeba soki ba réagir to ba réagir il faut qu'on pousse un peu pembe na bango mais moi je sais que ba réagir parce que la situation est d'abord prière. Très bien. Réaction liboso eza na prière mais eza pe malamu toyokaka to pe tomonaka ke non bapaster basanganaki mpona ndeko na bango moko bakangaki boyeboye esala pe quand même moi bien bandeko balingi bameka susu koyeba est ce que bapaster Israel yo moko oza na awa bozo croire ke justice na biso ekosala mosala na ndenge vraiment esengi papa Derrick nayebisa kofa passé ngai soko ozomona nga nazoleka na baémission na bino na moment oyo sengelaki nga mpe na kota na confinement mais nabimi eza mpo na kati ya nzembo nayembi oyo ememi nga kati na esika oyo nayebi ke nazoyebisa yo ke nazotalisa vraiment justice ya nzambe nayebisa ko eza tokomi na moment oyo esengeli vraiment justice ya nzambe esala na kati ya mboka Congo parce que temps oyo eza temps oyo esengeli mwana mboka nyonso abika malamu mwana mboka nyonso azwa mosala mwana mboka nyonso asentir vraiment que te mboka na biso epambolama epai ya nzambe yango nazoloba moment oyo mututu oyo akomeka kotelemela mboka na biso kotelemela justice ya mboka na biso akutana justice ya nzambe makambo yango par la foi et au nom de la paix tosala biso nyonso nayo mpe na kati ekoleka bien. Voilà. Bandeko balandi ya pasi makasi eza bobandi kobipe tobaki bobenga botinda ba SMS mais tomoni ba bipe ezokota mo ebele soki bobenge ozala malamu tokota téléphone en direct parce que taza awa ko répondre na mituna na bino. Voilà, pendant que tozokota na sujet na biso réalisateur so oza pour ko balancer biso pe élément na tant passe tazo ba o ya clip ya image wana toyeba bandeko pe ba mekempe ko mona ngo po ba kota na elongo na sujet toza na ngo pasteur. Pourquoi ma contribution pour mon pays? Eza titre oyo kosala. Bato mingi bazotuna mutuna na mingi. Eza titre ya libom na yo. Pourquoi ma contribution pour mon pays pendant que bato mususu baboyi na bango kokota makambo yo lingi ka kosala contribution pour mon pays? Papa Derrick, nazo répondre ma contribution pour mon pays ezali. D'abord naza mwana na mwana mboka. En tant que musali na Nzambe, naza na mission na kati ya mboka na ngai. Oui. Nga musala na salaka na kati na église. Eza musala ya délivrance, eza musala ya guérison, eza musala susu ya na kati na mission za mapesanga naza pe na guérison physique et guérison spirituelle. Vous comprenez papa Derrick? Naza na musala ya effusion du Saint-Esprit. Vous comprendre? Yangonde domaine oyo Nzambe aya salaka na ngai yango wana. Nango naza pe na posa ya ke mboka na nga ezala délivrer. Mboka na nga ekangolama. Toza su na tante papa Derrick. Mboko oyo Congo epambolama na ba minerais epambolama na ba matières précieuses ebele vite ozomene na mboka na biso eza yango te il faut makambo échanger na mboka tozokufa d'abord ya liboso eza ya nzala siko ekomi su ya maladi siko olosengi natikala kimia nga lokola oza mapesi mission ya mboka na ngai non parti par na nga pe ya mone lobi ma contribution pour mon pays j'ai pris ma part na domaine spirituel na grâce aux ambachekati na ngai et quand Dieu m'a dit Israël papi tumba telema les gars na plateau na l'équipe pambate koleka nanga papa Derrick yo moment oyo mutako 100 francs na ye abombi asombi eloko parce que namoni namoni appel mo yokoti to yamba nanu allô bonsoir. Oui, mbote ndeko Derrick yebisa pasteur Mukuna Zali, pasteur tout hasard homme ya politique. Merci. Pardon? Bon, namoni ndire asisi bien te alobi Mukuna za pasteur tout hasard homme politique. On ne peut pas répondre à mutuna na ye na totanga susu. Bon, si ça n'a pas répondre bon totanga des messages écoutez rapide. Nazo répondre ndeko wana. Oui. Biso nyonso toyebi d'abord que papa Pascal Mukuna que je respecte bien na plateau open nazo senga pe peuple nyonso congolais respecté na musala munene oyo abattre sur le plan spirituel. Quand on a connu ces noms là tu bien on a politique tu bien on a Katia Bonzame. Il est homme de Dieu. Le Camboïtali politique n'a eu ça qui une réponse fois passée. Je ne suis pas venu pour défendre ça. Mais quand vous demandez, nazo kakame pesa moi lumière parce que botani makamanzabe na kati. Alobaki choix au papa salaki alobaki nzambende asalini
amemiye ou bien atindi apesa mission moyen ngani tokota makambo wana ezate parce que ya lobi ke nzambe asanene nda apesa mission yango nde conseil na opesa eza gratuit. Mais tu as dit que notre papa c'est un pasteur, tu es dans l'église, il a fait beaucoup de travail dans Kata Moussala. Na moni message monsieur Koti mais ezaka ndenge moko na baja ya mukuna ndeko Derrick tuna pasteur dossier mukuna soki bon yango pasteur pas zo répondre. Ya na zolo ba dossier wana to bondela. Toza so ndeko moko to ko appel mususu. Allô? Oui, hello? Oui, Mbote. Oui, alors bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? On a encouragé Pasteur sur les plateaux. Hein? Oui. Oui, c'est un jeune serviteur de Dieu qui se donne par les jeûnes, par les prières et les différentes mortifications pour... Okolo baba makasi papa. Oui, toujours parce que non, je l'ai connu, c'est un jeune qui est dynamique, qui se donne dans l'œuvre de Dieu. Alors, le col a lingi a sangisape pour asunga mboka na ye. To lingi vraiment que musala wana nzambe asunga ye. Oui, siko mwa mutuna muke ona lingi na tuna ye ezaki ke loba na mwa lombango papa TV zangonga. Ah oui, parce que namona ka esika église na ye zalaka pasteur moko azalaka na face na ye. Alors pasteur wana alingaka makambu ye asalaka te. Siko ye akobanda ko bundisa ye ou bien akokomisa musala wa azosala po atungana na mboka makambo ya voisin akoya ko sala ngosima. Très bien, merci. Voilà. Voilà. Malobede pas un pasteur. Ok, merci beaucoup papa pour l'encouragement na bino Nzamba pambola. Na kati ya musala Nzambe tozali basali na Nzambe inimitié kati na biso ezate. Nde tosali na Nzambe tozana nazo répondre papa que nazana tante ya koyoka mutu oyo azoya kolongolanga na vision ozama pesingate. Cela veut dire que mato inanga ezoyoka makambo oya ke batongi balobi contre nga nazoyoka wana te. Mais du moins j'ai pris mes oreilles pour na koyoka Nzambe parce que je n'ai pas le temps de me distraire. Mato inanga nazoyoka Nzambe. Yango moni je suis dans la concentration. Mais papa lobi amonaka oya zaka pembe na yo wana. Nebite pesa que papa ebi église na yo mais amonaka moko zaka pembe na yo wana. Ok, papa a constaté, mais ce que moi je sais est que comme l'homme de Dieu, on n'a pas de problème avec lui, nous sommes en est-ce que tu vois l'ambassadeur appelle monsieur? Il n'y a pas de bon terme, je n'ai pas de problème avec lui. Réalisateur côté à Bissopé, allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, maïta mom ngongo na yo. Ina tuna pasteur Ezekiel soki pasteur mukuna de libération des âmes colonies. Puis à rozonga mamba ote ya to otira mamba politique action na gana kabila. Très bien, merci. Pasteur Okoyo répondre à mutuna na. Ok, merci beaucoup mon papa. Avec tout respect que je vous dois, j'avais dit la fois passée, je le répète encore, tout ça la justice en bokate, dossier en a pété et bien pété, mais je ne peux pas le répondre parce que na évité nazam ou ça la kunate. Et puis pour na kosala musala Nzambe, notre papa c'est un serviteur de Dieu. Je ne peux pas. Il est serviteur de Dieu. Il va toujours servir le Seigneur. En tout cas, Kolobaka Gozonga, là, je ne sais pas, mais il est serviteur de Dieu. Il va toujours servir l'Éternel. Voilà, parce que tu as un message de mobile. Réalisateur, pendant que tu es sur le côté de ce clip, tu as déjà un clip. Pour nous, maintenant, c'est un peu de Mukuna. Yamukuna. Oui, bon, c'est mieux pour nous aller au tout. Toujours bon, tu as m'appelle monsieur. Oui, Mbote. Allô? Mbote, toujours quoi? Bonsoir. Bonsoir. Bon, est-ce que pour Nangai Nazara Kingabwa Nazotuna, est-ce que
mutu oyo azosalela Nzambe eske yakotaka makambo ya oyo ya lisusu ya leta awosala na oyo eske Nzambe akotaka na makambo ya leta. Très bien, merci. Pasteur, pour répondre à Moutounana, moi, je vais vous dire que je vais vous dire Naza préparé pour na yangote, pe na yeli yangote, mais du moins nazo répondre au koloba ete, et un problème ya vocation ya mutu, pe na ndenge mutu yemoko, musa neti musa za makoloba kete zamba pe singa mission songolo. Toko pe kisa ete yangonde ikamna ko répondre yango wana. Voilà, dernier appel. Allô? Allô, bonsoir. 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 Oui. Allô. Allô, Tozo Landayo. Olobi? Bon, nalandi pena mutune bien talobi nzambe tanga atindaki pharaon est-ce que c'était dédié nebi te so atindaki wapito koma. Non, le point est que bandeko ceux qui dossier oyo ya je comprends pas bazana na posa to imeka ko éclaircir bango que musala nzamba ko sala politique ou pas mais eza oyo za journée les loté eza peut préparer eza peut préviter si on pouvait faire une émission prochainement pas de Derikaza il y a que tout le Benedikambo on pourra le faire prochainement mais ah wa tozele makam d'abord ya coronavirus na nzembo to yembi po ebikisa peuple. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ebikisa peuple na biso na maladie ko eza na kati ya Yamboka. nde susi na biso yango wana. Très bien, pasteur. Tout le monde va payer les côté belé. Dossier à Moukunya, tu évites ce que tu vas dire. Voilà. Tu dis que dans le dossier à Moukunya, tu as les clips. Tu as un clip pour les cas. Bon, mais qu'un peu analyser par rapport à clip pour pasteur Sali, à Yembeli Mboka, et sa contribution pendant que la pandémie bandaki oyo. Pasteur mususu balingi ba maboko mais hier alingi quand même ayemba pour la maladie oyo ezo ningisa. Voilà. Nasi bozolanda clip wana tolobi botuna so mutuna pona avec Pascal Moukunyate dossier wana tokozwango sima be tokosala émission spéciale tokolobelaka ka dossier avec Pascal Moukunyate donc pona ngonga o tokoti déjà na sujet mususu par rapport ya clip oyo bozomona ezoleka wana est-ce que clip wana ndenge bomoneli yango pasta asali yango pour intérêt na yemoko to asali yango na intérêt ya mboka tozo c'est la réaction na bino nde ekosala quand même moi bien pasta nazongi kaka toujours pas na mikotanga na ba message pour na ba message ko timo ebele bonsoir ngai ndeko mama sabotikela botikela biso mukunya wana dia dossier si to leki des gens tous un message mususu bonsoir ndeko par ya ba pasteur eza wapi na coronavirus tu yamba peli moko toko yamba oui mbote Oui, allô. oui allô Mbote papa na lobi boy hein. oui na lobi boy na makambo etali clip wala papa sali domoni yango mais kasi toyebi opinion na yete asali yango parce que ba espère ba ye oui le mal avec sa maladie bazomona na tindenge. OK. Très bien. Alobi amoni clip oyo ba sepe na yango mais ba yebite osali yango na biti nini. J'espère ba witi libanda ba vers solution zo amati. On ne baisait pas na. OK, premier ça que clip na ngana sali ezali que na confesser foi pour na biso ba chrétien afin que ensemble tout élément la maladie na kati ya prière. Allô? Allô? Oui. Et ça, c'est oui, émission en direct. Et là, on a loba clip na sali pour la confession de foi. Bible zoloba boye. Tout arme forgée contre toi sera sans effet. Hein? Vous comprenez? Nous devons faire quoi? Résister au diable et il fuira loin de nous. Et ça maladie normale, par exemple, tout élément
totelemela yango po yango esala makambo te oyo esalaki Allô? na bamboka libanda na Congo. Allô, C'est ça mon bonsoir. problème. Oui, bonsoir. Tozolanda ndeko. Oui, natuni pasteur potozwa disque na yo tokosala ndeni Po bozwa nini? disque ya pasteur ya musikine oyo touti olanda ava emission banda Pasteur wapesa numéro ne na suka. A partir ya numéro na nde bokoyeba kozwa place ni bokozwa clip wana. sava bo biso siko toza na bakongo tosani Bon, Ok. akopesa numéro na suka. Bozalaka toujours branché. sava Très bien. nakoki korépondre mpo na clip akota na youtube soki akoti na comme Israël Papi Tumba akomona clip wana kotélécharge yango comme ça ekosunga bango banaloba maladi nzembo tosali papa zelika to répondre nanu wana avant oyamba Oui. tosali nzembo oyo d'abord par rapport ya avant maladie eya nzambe alobelaki biso alobelaki nga Très bien. nde sikoyo alobi na nga eza maladie moko ezoya nde asengaki tobondela mpo maladi wana eyeba nako parce que eza bamanda kotalisa ifale bato ebele bakufa ozo comprendre nde sikoyo ntango nzambe atalisi biso bon tomandi kosambela avant corona toyebaki kutu corona te eza déjà bamois ya février na mois de mars wana ntango sikoyo corona eyei koya nzambe apesa biso réponse na kati ya priere tosalaki wana pour dire que maladi wana ekosala te makambo ya mabe ekoboma bato te ndenge ebomaki na bapays étranger ocomprendre yango nde siko nzambe ayebisaki ngai naleka na baplateau onaleki pamba te eza mpona encourage foi ya bachrétien eza mpona telemisa bana na nzambe toyeba kodeklare foi liboso ya maladi oyo kotalisa bato ke nzambe na biso aza na nguya koleka ya maladi ozo comprendre Très bien. baza na nguya koleka ya maladi korona ekokota na mboka Congo te basala nzambe bana nzambe totelema biso nyonso na bapriere parce que eza maladi ya molili totelemela yango tokenga Mais botelema bamususu bavandi bamususu bosala eloko te bino oyo bozotelema bamususu jusqu'à présent bazozela ti soki badeconfine nde ale makambo to ezongi nde babandi kotelema. je ne sais pas défendre, je ne suis pas avocat des autres, mais naïbi quand même que basala nzambe baza na bainternet bazoteya et puis bapriere ezosala par-ci par-là ozo comprendre. Je sais pas, mais je sais que tout le monde va là et que nous sommes là. Et puis, biso sto kota di kambo oyo na kata ba prière parce que prière ne peut aider biso que mboka na biso zo kimia. Ceci na ngande yango wana. Moi Dieu m'a parlé na tosi zambe et je viens aussi vous solliciter. On a mis ma contribution pour mon pays. Ça veut dire que par nanga is spirituel. Oyo pena na zela kite ke na ke na misa santé na ko senga mbongo na ke na ine be pesa mbongo te. Nazui ona kokai kozwa muke wana ona nasaki na yango nasali ce que Dieu m'a demandé. Siko ta matpozo ka bongo bino pe botelema na ba prière to confesser foi afin que corona esala makambo te espère bazoya eza mabete eza domaine scientifique to kotelema na bango te mais sur le plan spirituel bande konanga to kumisa nzambe papa Derrick parce que na Congo nombre ya bato bakufi libanda tozoko ba France ba 27000 ba Londres ba autant mais na Congo tozoko ke eza moins de 50 morts to kumisa nzambe to ndima kenza Tokoya Mbappé ni moko. nde apesikime na kati ya Congo. Très bien. Allô? Allô? Oui. Bonsoir papa. Bonsoir. Biso besoin na biso za kaka babibisa mukuna tata problème moko te babibisela biso pasteur moko. Très bien. Tolobaki dossier mukuna si tolekaki yango toko préparer émission spéciale. Ekozalaka émission spéciale lobela mukunya. Mais pour na journal lelo toza to quotidien na CG mususu tolobaki botala par rapport ya si ya clip ezoleka. Réalisateur so baza po ko lekisaka ya clip na bandeko bamona yango. Clip wana o ezoleka wana. Pasteur ayembeli mboka a contribuer pour na dossier voilà clip yango wana. Ya sa pesi contribution na e na part ya coronavirus oyo boyebi malade toza nango. Aline quand même que se sacrifier ko tiata na ye to baki bolanda clip oyo bo mekempe ko analyser asali yango pour intérêt na ye to asali yango pour intérêt ya mboka voilà pasteur ba message est débili to zo tata imbali message dans zoko. OK merci nazo yebisa bana na nzambe que c'est Dieu qui m'a parlé. Oui. Nazo insister ya ke na ta ya coronavirus oyo ensemble na basala nzambe mususu ensemble na bino ba chrétien to telema to bondela nzambe afin que to telema la maladie oyo ekende musika bomoni makambo maladie esa na bamboka mususu. Oui, allô.
Voilà. Et puis, pour le moment, bien aimé, ça d'abord Nzambe, parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre, bandekoti bisona bino todo bika na Congo, eza pour Nzambe d'abord. Eza d'abord pour Nzambe, hein? To biso to bana ko luwa ka Nzambe na banda to sambe la kabine. Oui, Allô? allô? Oui. Oui, alors, monsieur le présentateur, est-ce qu'il y a moyen aussi que la biso clip et les canaux pendant 5 minutes et puis to critiquer ce qui est réellement sa contribution ou bien ce qui est sa contribution, c'est parce que vous avez la biso image ou to yebini nezo les canaux. Voilà, merci. Toyoka kolia na bino to sengi na réalisateur tia biso clip wana même pendant 2 minutes et bon to kozonga to continuer papa rapide pour émission comme Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà, président de la République. Je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Ndila 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 na Congo na zolela mokili ezokufa corona ezoboma mianda katonda banto yantonda tontodi waningala la munda o mianda nzambiwa maladie ya corona eningisi mokili tout le monde paralysé kisi ezalité oh baba shuka tena kazi yako baba moma kabila yote. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si c'est détourné de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui voit le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Na Congo to sambelaka. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les prophètes des nations? Où sont les enfants de Dieu? Où est l'église de Christ? Awa na Congo to, nous disons awa na Congo te, coronavirus awa na Congo te, pandémie awa na Congo te. Où est le Dieu d'alliance? Voilà, très belle image. Nasi bomeki un peu kolanda. Moi to tsango nyoso vome ezate mais tokotia la bino na suka. Tokotsu. C'est pas à expliquer clip d'abord mon. Oui, mais quand peut expliquer on joue comment quelque temps. Avant bande ko tokotia wana suka voilà. Oui. Expression ya clip ezabo, zembo wana ezabo. Na lobi zamba benga kinga, aibisa kinga na leka na teya. Ngana za mutei, na za muyembi te. Vous comprenez hein? Oui. Na mona ki na za na mbongo ya kofutaka. Babisika ya chaîne, ça coûte cher. Yo monde tozo bunda bo, ce n'est pas facile. Vous mona et puis na ba monnaie ba moment où tozo suspendu, tozo na zo mbongo te. Na zo sala oyo, il a sacrifice pour na yebi que Dieu m'a dit de le faire. Vous comprenez hein? Très bien. Na isa nzambe que je ne saurais pas que na la mbongo ko futa ba chaîne te ba espace te. C'est ça que nzamba pesinga inspiration en zembo boy. Écoutez-moi bien. Zembo pesinga et le quoi liboso e bandi na maloba ya mukonza mboka. Très bien. Oyo ya dédicace ya stade. Et là pour na ko ebisa d'abord mukonza mboka liboso. Eza flatérité. Non ngana zo flatter mutute. Ko ebisa d'abord yeke action de grâce wa salaki azumboka pesi na maboko na Nzambe. Maladie ya corona et ko kanga église na Congo te. Parce que déjà ko pesa mboka na maboko na Nzambe eza alliance à salaki na Nzambe. Et que tant makambo boizo ya ba maladie ba fléau Nzambe c'est déjà parapluie na kata mboka pour ete mboka na biso ebika et puis to ko se comparer la mboka mususu te yango na chaki molobo wana po mkonza mboka ayoka yango ezongisa ye na alliance wasalaki na Nzambe pour na peuple congolais. Deuxième point to ko to bandi ko loba Congo te dingelo loba puisque ezali biso nyonso ba congolais na la taki bilamba Congo eza charge ya mboka na ngai eza biso nyonso na kati ya drapeau wana. Biso skoto kota na kati na drapeau ya Congo na mboka na biso tolobake na Congo maladie wana ekota te. Vous comprenez makambo na tosai na kati ya nzembo. C'est un peu ça. Batu bayeba vraiment desiko après deuxième partie avant ou les troisième. Deuxième partie na Isaki Nzambe, Seigneur tu nous as dit. Seigneur tu nous as dit. Seigneur tu nous as dit.
na bandi ko déclarer mukanda wana eza bible eza maloba ya mukanda na nzambe mukanda ya 1 chronique otozui des chroniques tozui pe mukanda ya psaume 91 to rappeler ce qu'on nzambe na tour na ye oyo ye alakaki biso yake tango ba contagion ko ya to banga te tango banini ba 1000 bakokoya na gauche 10 000 na droite biso totikala inébranlable to kokoya te ça veut dire na lobeli mu konzamboka azonga na alliance salaki na nzambe na sengi ba na lobeli nzambe na rappeler pe nzambe ba promesse oyo alakaki biso na bataya boy vous comprendre c'est que troisièmement ils biso moko peuple to telema to loba na Congo na biso malade kotate quatrièmement ne to ekoloba siko ke Yesu longola to bandi ko déclarer longola après na ko longola te ko lebeso nzambe ke ye ozali docteur ya solo ça va parce que ba médecine nyonso ya mokili ba mindele ba chinois biso nyonso bato ba eshua loko ba eshua siko to bien ce qu'on nzambe za docteur ya solo atelema siko na Congo pour ayeba vraiment kobikisa ba maladie yango bomoni na kati ya mboka papa Derika tozana ba bibembe ya bato maladie wana mingi te. Vous comprenez? Selon Oyo Bazoï, c'est Bissona, Inerbewana. 60 ans, papa, 60 par rapport à. Il y a 25 000, il y a 27 000. Vous avez la sonité. Pourquoi il s'est renzambé? Liboso ya bakashine, liboso ya kosola maboko. Papa, bamboko bazoko fa ebele wana, bakashine ya kuleka ya biso na valeur. Bon changer encore pendant après 3 heures. Mais bazoko fa ebele bon. Tu n'as pas entendu que hier les acquis en France, qu'on a les acquis 320 quelques. Ce qu'on est lingo banini. Que biso awa to ebinzambe makasi koleka bango bien comment. Apa ezangolu na Nzambe. Na lobaki ke tango moko Nzambe ka pesaki alliance na Nzambe, asali alliance obisa mboka na mboka Nzambe. Bamboko so basalaki yango te. Bato bazo négliger eloko wana. Yango nde salaki vraiment que na kati Nzembo, j'ai même dit qu'elle a pesi merci na moko Nzamboka parce que soka pesa mboka na mboka Nzambe te. Alors voilà, tous aura des appels à souka, des appels à souka. Bapelika mi balé à souka, sur bobengi, batumi balika ande tokozwa, et bon to la somme tum souite voilà. Tous en a oyo. Allô? Je crois que tu as des appels à souka. Très bien. Très bien. Tu déconnectes Nzambe. Tu es dans la première position. Tu es dans Nzambe dans sala. Nzambe nazo akoki kopesa kashine wana moi protection wana yesimba. Nzambe nakoki kopesa docteur wana mayele po docteur sala kisi. Nzambe nakoki kobotela docteur na biso oyo aye Jérôme. Nzambe nakoki bakisa su mayele. Nzambe nakoki kosangisa bango na bomoko. Nzambe nakoki kosala kelelo oyo Congo to tambola boye bato to tambola eke bazo bela te. Allô Ndeko. Oui, alors bonsoir Ndeko. Bonsoir. Natuna pasa siko ababi to sangana société to ressemble souvent. Très bien. Na ke motuna yango biso to telemi na sala posa papa Derek lokola bandeko balingi biso mingi e baza na posa ya ke to sana na bango makambo mpona moni ke baza na posa to sana bango makambo ça va ngana kosenga ba émission na nyonso ngana ko se sacrifier na kobanda ko ya a ça va comme ça ngai na bango tokota na kati na nini na prière to banda ko sambela parce que bible ezolo bana mukanda 1 Timothée chapitre 2 verset 1er. Comment sambela banani na ba téléspectateurs na ba téléspectateurs to sambela bango. Bo sambela bango en direct. En direct na plateau siko. Ko sambela so par rapport à quoi? To des choses to sambela. Et le quoi liboso to banda ko sambela pona ba konzamboka. Bible ezolo ba nous devons prier pour les hommes élevés en dignité. Tozolo que église ezong décision ezana maboko na bango. Ba konzamboka ba zo église ba kangi ndem ko na za posa ngote ba sabotango. Yo sambela so pona bango. To ko sambela nzamba sima mitema na bango. Nzamba déranger bango. Nzamba tungisa bango papa. Na lobeki na zolo ba confiner ka nzambe te. Obele ba kamanzam. Nzamba ko tembela mo konzo lobi fongo l'église. Soka boy abomi est-ce que tu as kuna? Yango zo mona vraiment que il faut au bon na ba téléspectateur. Donc on va comprendre siko, on comprendre siko. Bango pe basali contribution na bango yango. Comme ça on a ko disposer tant na émission na yo. To tout yo regarde so amkoni. Bon, émission na si webinaire de kaka toujours chaque mardi, jeudi, samedi na 22h15, ba jour et lundi za pour la diffusion. Lundi est raté. Je m'engage siko pour sa volonté na mission na ba pesinga. Ba na mardi ti dimanche. Je m'engage, je vais le faire. Na futa mbongo. Vraiment. Na ba téléspectateur to sambela siko nzam pour na ouverture à l'église. Réouverture à l'église. Voilà bandeko balandi TV Zangonga. To baka toujours eloko nyo surtout ezakanata na yango. Voilà. To bandaki malamu pe to suki malamu to tikali na minute vraiment soutien te tozozongisa
malobe pa ya pasteur quelques secondes oyo bisa ba téléspectateur oyo bongisi pona bango na minute mukie elongo na bana na yo église malobe c'est pas na yo poto ko Alors, d'abord merci na yo mo papa Derek. Très bien. Merci na bana vision de nyonso na poto bisika so bazali pe awa na Kinshasa. Pe église na biso ezali na avenue Bambala numéro 17 na commune à Bandal référence terrain 5 ancien. Numéro na téléphone d'abord ezali 0996 fois 659. donc ba 996 6 fois après 9, 600 659 mutu nyonso oyo aza na posa ya mituna mosusu même en dehors ya plateau bozwi numéro ya téléphone bobenga ngai bobenga comme ça on va parler parce que tant ya émission eza moke papa azoloba bien que espace nini eza mbongo. oui non TV Zambongo TV Zangonga tant vraiment to komo na suko yango ce que bozo mona bozo numéro na ngeza 096 fois 659 naza disposé ya koyamba bino ata na butu abanda ko benga je vais répondre yango lokola souci na bino botalisi yango pour l'église moi aussi comme étant les combattants de l'église oza matelemisi na moment difficile na ndimi ba risque na ndimi vraiment non ce que côté les comme ça à partir de la semaine prochaine mardi papa Derek na ba téléspectateur na ko changer sikoni na ko banda osala bo na ye bandela ko pesa numéro nan na mo banda ndeba jean bien te ba mususu bandela ko pesa numéro angais ali 096 fois oui ça veut dire 99 non ba 996 669 après 659 ba benga ngato solo là yamana mana loba à partir de la semaine prochaine je m'engage vous comprendre hein. Donc, à partir de la semaine prochaine, au ligno bando les capotal ça peut tous les jours chaque jour tous les jours comme ça na bango siko tokota makambo to sambela pona mboka pona bakonza mboka zamba sema mitema na bango pas fongo l'église soki bakoboya ko fongo l'église nzambe bokuta na bakonza mboka parce que bakoki jamais ko tcha ko kanga gloire ya nzambe te to yebi bien que maladie ndenge zoloba mawana vous comprendre mais na senga ki possibilité moko fa passer nazo répéter ceux qui vont faire l'église pour bimater, pas faire l'église même à ta, mais il y a 20 personnes, pasteur, on a intercesseur, tout bon de l'ensemble, mais l'église ensemble est fonctionné. Très bien. Voilà Bandeko Balandi, Nasi Bolandi, pasteur Israël, tu as commis vraiment na souka ya émission na biso, tu bara toujours que TV Zangonga, clip ya wana bateli bino na souka bozolanda. Tu kutani ngana bino mikolo ezwa koya. Merci na l'équipe technique Mobimba, merci na mon amboka éternel maponi na wazaki bona sima ya caméra, merci na les grands réalisateurs Timba Mbiavanga ngana bino tokutani mikolo pastor olobini ngo pesa mboti na bana nayo mina pesa mboti melobi na ko pesa programme lobby na pesa programme rapide programme lobby na rapide TV lobby na ngonga ya 13h30 thème na biso développer zali Dieu au pouvoir Satan dans la démon